bandeko bakinoise na bakinois bolandaki mokonzi ya mboka alobaki ke maladie oyo esili te ezokontinue. Asengaki apesaki mitindo que port obligatoire, port correct et obligatoire à basque. Mais tout le monde qui est respecté en côté. Alors, il y a des dispositifs sécuritaires et hygiène pour respecter les gestes barrières. C'est que place à Kosokolamai, na gel hydroalcoolique ou bien savon pour battre ce qu'on a en boko. Mais tout le monde est respecté en côté. C'est pourquoi à partir de lobby, police partout et qu'on les contrôle. Na balabala parce que police est là qui m'a pongi toko contrôler eza na balabala eza la wapi toko tio na masque te to kangi ata na kati ya mutuka oza na masque te toko kangayo oyo bache ba établissement privé eza ba établissement officiel public toko ti dispositif wana te toko kangayo toko kanga peu place yango ba musu ba cheka ba cantine pour l'esthétique et tout ça. Mais ils ont la quantité, ça vaut la quantité. Police a collé à Tokanga Sigango. Nayo Mokolo Sika Oko, vous allez interpeller. Et c'est un toto Sambeko. Malade des alliés, et s'ilité. Tout le masque, tout respecté. Quand le batte pas, Mathéo tracasserie police à Koto Samibeko. Parce que, loi Ezali, arrêté à gouverner Ezali, Tokola Nanye Soana. Et puis, nuisance sonore, bateau, bamoni, le col de confinement est comme Maseki. Bakasi que loi ici. Bazo tia musique ko déranger bato kala mingi te kele se ko banda même kele c'était ba malade bazali place liberté na esuki ya moninga bandi beta musique e pa na yo etungi sa voisin to koleka ko saisir ba matériel nyo so wana nuisance sonore police a koleka ko boto la biloko wana e ko saisir pose ngo okufuta amende ya munene. Alors to sengi na bino moto na moto ato sa mbeko à partir lobby police ko za nzela pour na mituka pour les obligatoire masque. Tu as dit que pas ces alliés, mais balobi, mutumoko liboso, 3 personnes ici. Batunio soan et sengeli ba ta masque. Ce qu'on a dit masque, est la mutuka officielle, est la privée, est la taxi. Nyoso il faut masque correct et obligatoire. Même ba wewa. Ce que tout le monde wewa, ala ti masque te be client na été toko kangaye. Naye na client naye. Ndenge moko na batamituko. À partir à lobby, police a kozala partout. Bolobi yo toloba kité yango yo. Ezali loi ezali arrêter à gouverner tozo faire respecter ango oyo akoto sate etali moko yo ozana bar na yo boka ki moko nyamboka lobaki ba mesure barrière ba geste barrière distanciation physique c'est que moto esengeli azana mosika na yo plus d'1 mètre so ki toke na bar na yo toke na restaurant na yo toke na supermarché na to moni ke on fait respecter distanciation physique te toko kanga pe ko futa amande ebele esengeli kotosa malade décidité. Distanciation physique, moto 1 mètre. Na bar na yo moto 1 mètre, c'est que bato bazana na bazana distance. C'est que ba kanga place moko ou bien casino be wapi to kanga yo. Même ba église, kala mingi te ba église ko fongama. Le 15 mokonzi mboka lobaki, le 16 te dit que ça dimanche église na yo to ça bato bazana distance. Et puis nuisance sonore. Et puis bato bazana libanda te. Soko moni esika na yo eza muke etali yo. Yebisaka bato baza muke. Soko sala 5 kits, soki 10 kits eza problème na yo. Mais distanciation physique ezala. Et puis lavage à main. Les bosses église, bazu température, muto soko li maboko. To koti angote, to kangi église. Okolo bato za ba démon, yo nde démon. Parce que les autres sont bien côté.